bobengela nous écrivain raté, bobengela nous politicien par imagination, bobengela nous intellectuel selon Yemoko Ayanan, avec beaucoup de respect, nalandi émission Monsieur Michael Jackson raté à Salaki. Mama wa taifa ejika papa nangai complexe déborda, complexe zangatina, complexe zatana tinate. Déposer moninga na mobali. Déposer moninga na yo mobali. Nandenga mabete, déposer moninga na yo mobali parce que eza juste été. Je vous dis la vérité, eza juste été. Au cause la jamais amoureux ya moninga na mobali boyete parce que wana eza sous complexe et comme amour. Papa on mérité life. La vérité tout caché et bimalibanda parce que makambo boto otala yo tolobi lambalia tokoya te toya. mama wa taifa ejika Zéro. Tike la biso kofi ki le monde ko faire belisio liboma. O monde ko faire belisio liboma. Et tika li muke olongola bilamba na kombo moninga no mobali. So ngoli bilamba na kombo moninga no mobali. Eza soni déposer les biso mo pa na kimia. Déposer les biso via mo pa na kimia. Mo pa wa ya ala kisa biso mama si piao. Mo pa wa ya a protéger mama bana na ye piao. Ezala mabezoleka. Mo pa wa tika la jamais ko en internet ko dénigrer mama bana na ye. Jamais. mama wa taifa ejika Bien sûr qui mutaza na liboma teto ko benga ngonimi parce que o il faut zala na liboma pour comme quoi kize mutu de tout sauf de rien. Donc au fond na yo o lobi ke no mopanzi sango atonga kanga po na rataki concert imaginaire biso tout oyebi ke concert wana etikala kozala te pe elinga ke ezala te même na bébé soko tunie est-ce que Félix Oazé quoi alinga ki se produire na Paris bébé pour répondre non mamie ce n'est pas vrai je vais mama wa taifa ejika bonjour bonsoir mes étoiles mes abonnés de JK TV News na PCB bonjour par rapport à R Bulandaranga quand il est tozalaka au début de la semaine le bipa Ignoso Bozali et Longo Najika la mère des nations. Merci beaucoup na Fabrice Mande sur ma caméra. Merci beaucoup na batunyo so balinganga basukinanga bayaka ko commenter même oyo ko commenter na katia fo même oyo ko finganga na commentaire même oyo ko finga bateau na lobela kato bateau na soutenaka na katia ba commentaire c'est une façon aussi ya ko souteninga parce que YouTube akoyeba te ke oyaki ko finganga to yaki ko finga bateau na soutenaka. Merci beaucoup na bafani ya mopa mokonzi to benga bango ba kofiete na ba kofifil ya mokili mobimba na pisibino. Merci pe matondo ozala kawana toujours pour Nabiso, rien à dire. Merci beaucoup, Nabafane, ya la reine, Mama, Cindy les cœurs, hein? Alias Mama Si, la reine mère. Tobenga kabango ba Cindy Love, tokenda musika, tobenga bango ba vrai, hein? Le vrai de Mama Si, tokenda pe musika, tobenga bango ba combattante na ba combattant ya Mama Si. Tobenga bango pe ba soumare ba ingeta na bino bipa nyonso bozali tozali susu toujours na système ya ngwende satan to bougeter naturel ende likambo ngamoko jika mama na ba naturel yango tozolo ba Mama Si mon combat Mama Si mon combat Mama Si notre secret mère ya molimo ya ba tutu bazala naturel. Alors, aux naturel, mais aux belle. Rien à dire. Merci beaucoup. L'actualité nous oblige. Torolobela lelo likambuya écrivain raté. Oya comment complexé depuis Kalaya Kofi Olomide. Ezo salana mawa. Ezo salana pasi komona tata mobimba. Loko la Félix Oazé quoi. Tikangana tanga kombo na ebandego parce que robombe zate et ça la na passe na ma komona tata mobimba lokwa Félix Oazé quoi azali complexé na moninga na ye ya même génération
ata bazala complexe na niveau bongo te na tie na mopanzi na koti nanu na ba news ya bayalanga nzembo ba news ya ba musicien ba activité baza nango na moi oyo to ba activité ko salema na 2025 alors sans plus tarder nazali ko banda na mwana mboka inosbi wana nazali ko pesa ye mbote pe nazali ko pesa ba fan tout ya jeune leader ya mokili mobimba nazali ko pesa bango mbote. Alors le 18 cela veut dire le vendredi oyo parce que aujourd'hui c'est lundi. Vendredi, au jeune leader, à cause de produit bongo na teni de la Gombe, Institut française, ya Kinshasa, à cause de zalana concert na ye ya monene place wana, billet zalaki na $5, na yebite soki zali to seke c'est sili mais oza vraiment très important zali présence na yo ezali na bosenga makasi pour okende otala mindule ya jeune leader et puis ko soutenir ye et kozala bongo place wana le 18 un certain vendredi kaka onde tout ça totikali kana 4 jours pour concert wana ezala en tout cas concert wana ekozala pe ekosimba kitoko makasi ba griffe tout le monde entier rendez-vous ezali semoko le 18 octobre 2024 avec jeune leader ya mboka oyo rien à dire mopa mokonzi ya ba concert mokonzi ya ba événement mokonzi ya ba contrat mokonzi ya ma histoire tika succès na ye ezala bangambo ya mini na mikolo yo ba misusu ba beli liboma ba misusu ba meli ba poison ba misusu ba ebite ba sala nini c'est la vie il faut supporter donc na nango bongo surtout ceux qui toza na esengo ezala bongo la famille bongo mopa à se produire dimanche le 20 na Hamilton de Kinshasa. À cause se produire, à cause la na concert wana elongo na mama si la reine mère la big mama. À cause se produire na Hamilton de Kinshasa le 20 à partir de 18h. Billet d'entrée $100. Yoka monta. Yoka biloko. Billet d'entrée $100. Alors, na comprendre que Zaka va boss. Yo kozala, ngajika na kozala. Oui, parce que mon travail est obligé na nazala. Pour babete la solote, c'est parce que aussi, c'est chez nous na kozala. Cela veut dire que si vous ne savez pas, oza abonné nanga, ozali big boss, olandara bémission yajika, olobi que le 20 wana, okozala, yaka na lombangu, okoyoka mindule elengi, okoyoka ndenge mamasi akolela na loyembo, okoyoka ndenge mamasi akoningisa biloko alibumo, akoningisa ka michopo ekoningana, ekoloba mama doze, ekoki, kokene nanga bongoti. Merci beaucoup. Je vous appelle vous tous ya kokende ko participer na concert wana. Ndenge nazolo baboye Fabrice Mande Chelanga affiche po batebele ba mona yango ekozala malamu. Affiche na biso zo le 14 continuer toujours na koloba. Kaka le 20 mon pas ko se produire mais kasi le 26 ezali samedi ezali koya. Mon pas ko se produire bongo na Côte d'Ivoire. Alors, mes abonnés, tout le monde qui aime Jika, tout le monde qui aime Koffi Olomide, notre légende, les baobabs de la musique africaine, soyez là-bas, nombreux et nombreuses. Rendez-vous à ne pas manquer le 6 octobre 2024 à l'hôtel d'Ivoire de la Côte d'Ivoire. Alors, il ne faut pas manquer, il faut acheter des billets massivement. Rendez-vous à ne pas manquer, à ne pas manquer, à ne pas manquer. Alors, on saute, je crois, affiche pe vidéo et zotambola, il y a publicité à concert nabiso, toujours na kati activité pe ba événement oyo, ba artiste nabiso oto linga kapeto soutenaka bazanango, mwana mboka Ferregola, azali bongo na mobange ya concert na 2025, na mois d'avril, le 26 avril, bongo na You Arena. Donc, bosomba babiye, bazo yebisanga ke etikali susu ebelete, kote kuna bagulwa basaka na kate, bagulwa basala rabajete, bagulwa basala musala, c'est la même chose que bafane tout au baza dans le vrai, bazo sala musala. Bongo kaka na ba événement ya 2025, mopa mokonzi ako se produire bongo na Paris. Ye mokwa bengi concert ya vina ye hippodrome de Vincennes de Paris. 2025, mopa wa yebisibiso, rendez-vous et date ya bosombi
babi bosombi babiye ekosalema kaka na katikati ya mwa oyo lelo tozali le 14 lobi tozali le 15 nazali nelikete yambo mwa oyo esila tokozwa sango ya hippodrome de Vincel de Paris lolenge nini biso tu tokokende kokutana kuna alanga nzembo ezali actualité alanga nzembo esengeli ozala na actualité alanga nzembo esengeli osala musala nde ezali kodefinir yo ke ozali alanga nzembo na sepelaki na motuna monene oyo batunaki mwana mboka Inosbi koloba ete pourquoi osalaka lisusu baémission te alobi boye soki naza na eloko te nakosala baémission te nalingi te kombo na ngai en étant artiste ebetama kaka na kati ya babese nalingi kombo na nga en étant artiste ebetama na misala na nga. C'est très important en tant qu'artiste kolinga kombo na yo ebetama na babese en tant qu'artiste kolinga kombo na yo ebetama na basalite te en tant qu'artiste linga kombo na yo ebetama na kati ya masolo kitoko kombo na yo ebetama na kati ya makambo ya bien kombo na yo ebetama na kati on to petit ba news à kitoko. Ça veut dire que le 20 toza na Gombe, le 26 toza, le 18 toujours na Gombe. B'artiste na biso bazali kosala fierté ya mboka na biso. Alors bobengela ngana nous écrivain raté, bobengela ngana nous politicien par imagination, bobengela ngana nous intellectuel selon yemoko ayanan. Avec beaucoup de respect, nalandi émission Monsieur Michael Jackson raté à Salaki. Donc tout ce qui te l'a mis bien, ba échec naïe ya monde musical, exact tombé sur Koffi Olomide. C'est te l'a mis bien, incapacité naïe, ya ko créer, exact tombé sur Koffi Olomide. C'est un lundi bien manque de faire naïe et ça dit tomber sur Koffi Olomide. Mais n'a bien ceux qui mutaza na liboma te toko benga ngonini parce que on est faux à la liboma pour comme quoi qu'ils mutu de tout sauf de rien. Donc au fond na yo on lobi que no mo panzi sango atonga kanga po narataki concert imaginaire biso tout oyebi ke concert wana etikala kozala te pe elingaki ezala te même na bébé soko tunie est-ce que Félix Oise quoi alingaki à se produire na Paris bébé pour répondre non mamie ce n'est pas vrai j'ai vérifié ici il n'y a pas les noms il n'y a pas les salles il n'y a pas de réservation il n'y a pas l'endroit c'est cet enfant qui va te répondre comme ça. Si tout bana ba wesh consort oyo Koffi Olomide akobenga mopanzi sango po banda koseka yo eza concert oyo etikala sale etikala kozala te date etikala date ezala ya imagination billet etekama wapi eyebana te mundele sigo akopesa yo visa na nini prévenir la kissie. Est-ce qu'on réserve endroit? Ezali concert ya imagination. Mais concert wana, bozali ko beta musique po bo beta lisute. Bozali ko beta musique na concurrence na bozo ça la concurrence. Concurrence, vous comprenez. Bozo ça la concurrence na mutoyo okoki ko ça la concurrence na yete. Ozala déjà fan ya Koffi Olomide depuis libumu na yo. Je m'excuse bandeko balinganga, peut-être na maloba nanga na ko déborder c'est la pire vérité. Ozala déjà fan ya Quadra depuis libumu na yo. Na muto alobi ke non, oza muto sala minene na musique. Apakolo mafuta pe acholi yo. Na histoire ya musique na biso, batangi ba grand, na liste wana yo zate. Je ne me trompe pas avec beaucoup de respect. Même bana oyo babinye pas Koffi, bana babinye pas Wera. Bazana histoire, bakoti une histoire, il y a musique koleka yo écrivain raté qui est Félix Oise quoi.
j'ai l'impression que vie na yo musicale etournaka tout autour ya vie ya Koffi Olomide. Et le connu ça la moto comme aboye, c'est parce que monsieur Félix aza complexé, aza na complexe moko boye envers ye moko, ce que complexe wana ezotinda misa net aza grand envers Koffi Olomide, mais en même temps aza grand te. So balobi ke babeta débat musical yoza okoko telema te. Ozana ba générique o beta. Mais à part ba générique wana. Eloko nini otokolo bakeno o ezola kisa. Félix Oise kwa yowana. Ezate. Oye na style na yo ya Michael Jackson. Nana zu yango. Mais Koffi Olomide habillement na ye kaka wana ya ba poche. Na ba frère en Christ balataka yango. Naza na jeune frère na kati église. Un enfant de pasteur. Naza alataka look ya Koffi Olomide. Aza na ye mwana mose na Nzambe. Mais soki alati au moins na ba poche neza ya kovimba kotuna ye mais papa c'est quoi? Abi non. Na olanda ka vie na biso quadre. Look na ya Michael Jackson oyaki nango. Est-ce que tambola kido yondo ngo zabwe nyonso mopa wa kosala. Selon yo eza tourné pona yo. Atonga kinga, aseka kinga, asala kibwe. Vous imaginez que Koffi aza vraiment na tawana. Nandenga mabeti. Vous imaginez, yo peza on mérite live. Rendez-vous lobi. Yo peza on mérite live micro ya kofungwama. Rendez-vous lobi mes étoiles. Yo kanza pena Koffi Olomide ana tawana. Tawana penza oloba ke ngande na zaboye. Nazita na benaka batu na banda kotonga ye. Batonga aka mutu aleka kayo. S'intéresse à quand mutu aleki yo. Jamais okomona riche à s'intéresser na pauvre. Soka s'intéresser na pauvre, c'est que mon eloko moko très important pas pauvre, alingi azwa yango pa kende nango. Na musique nini? Likambo na Koffi Olomide toyo komona keza likambo mususu eza na kati. Il n'y a pas longtemps au fanda ki pe olobi ke no yo ndongo za boye Koffi Olomide pe akokufa batu mususu pe bakokufa na bango o musique et avancé. Tika na telema place wana olobi akokufa na ye po musique et avancé. Skotango zo sala ozo lobela musique. Ozo sala religion na yo na bato mususu. Parce que na génération moko boza na ye na Koffi na yo. Parce que wera son à cause de la coach niveau na monde na niveau international te mais wera son haza monima ya musique ya Congo. Tina Kabea Kamwanga bayebi wera son. Félix Oise quoi est-ce que Kabea Kamwanga bayebi yo? J'y bien de même. Tina Kasumbale sa kuna na ba village bayebi Jiben Pian. Est-ce que Félix Oise kwa bayebi yo? Soki lelo kiti na Lubumbashi ke na ba commune ya kat. Est-ce que ba ko reconnaître yo en tant que Félix Oise? Tobimi kaka awa. Toke ata na Benin. Félix Oise kwa yo kiti na aéroport wa Benin. Koffi Olomide kiti na aéroport wa Benin. Nani yango ba kolanda? Toke vraiment ka na Benin. Tozu kaka jeune leader Inosbi. Jeune leader à kiti na Côte d'Ivoire. Aza pe na concert na Ouagadougou. Donc je crois le 19. Donc après concert le 18, je crois comme Mambala moko avion à na Ouagadougou. Aza pe na concert na Ouagadougou. Kana moi oyo. Voilà l'artiste. Jeune leader azo kita na Ouagadougou. Papa na biso Félix Oise quoi. Ozo kita pe na Ouagadougou. Population wana batiki jeune leader balandi yo.
totika haine. Totika haine. Totika haine. Félix Wazekwa tika kosala base na yo na sima ya Koffi Olomide. Obimisi clip ebeti yombo. Obimisi clip etalemite. Obimisi clip ebeti zéro. Félix Wazekwa tika kosala base na sima ya Koffi Olomide. Tika kosala base na sima Koffi Olomide. Nazomona kutu likambo journaliste au système na lobi mingi te. Tika ko créer base na sima Koffi Olomide. Koffi Olomide asala ka kombo na ye, mwasi na ye, bana na ye. Depuis banda, depuis 2018 tu le lo. Kombo mosusu beta marate. En matière ya besoin mingi sa internet. En matière ya miniature, c'est Koffi Toyebi. C'est Koffi. Soka fandi sa actualité. Batu ba futa banda. Batu bazali na banyongo ba futa banyongo na kombo Koffi Olomide. Félix meka ko créer ta base. Batu batikala komona mwasi note meka ta ko bimisa mwasi na yo. Parce que même na niveau privé ya Koffi au chrétien kaye, oza na vie stable te. Musicien zala na vie privée te. Musicien ba respecta vie privée na ye. Ozaka na bitidi ya ko chrétien mo pao na wa etali vie na ye. Toyebi te. Oza papa a mukolo. Oza na mwasi, okoza na bana peut-être. Musicien bana na ye na mwasi na ye bazala ba vedette. Yo ko yebisa biso te ke yo ndo ko corriger batu poto yeba te ke mwasi na waza nani. Yo zo bomba te. Bilisa sala base na kombo mwasi na ya bana na yo. Acti oyo na kombo mona ngo penza au-delà na ba acte nyonso toko imaginer. Ok ne imaginer mon ninga na yo mobile. Afin de la kombo na yo. Master génération moko. Ezate ke ba fali, ezate ke ba fere, ils m'ont subi c'est un fils chez Koffi Olomide. Parce que ba fali ba fere, ba bana te ba bana na niveau musique, mais na niveau âge ba petit. Ba leki ya mopao, ata ba lobi ndenge ba leki. Parce que ba 50 ans, ba 48 ans, ba leki. Boza même génération. Échoué na musique. Comment ko bando quoi c'est la makamnyo c'est pas moninga no mobile. Papa, zongela ba livre. Bana kokoma. Otanga na ba ministre complexe ko si la kayote. Soro monique na musique et simba te kende na politique. Parce que la musique zéro. Tike la biso Koffi qui ne monde ko faire Belisio Liboma. O monde ko faire Belisio Liboma. Et tika li muke olongo la bilamba na kombo muninga no mobile. So ngoli bilamba na kombo muninga no mobile. Eza soni déposer les biso mo pawo na kimia, déposer les biso via mo pawo na kimia, mo pawo ya ala kisa biso mo massif piao, mo pawo ya a protéger mama bana na ye piao ezala mabezoleka, mo pawo tika la jamais ko en internet ko dénigrer mama bana na ye. Jamais. Mais biso tout oyebi kam misala o ezo salema ko ba détruire Koffi Olomide. De ce total, il faut faire le mieux aux télé, mais ça pour Nzambe. Et ça pour Nzambe. Tout l'andanan. Bonjour, pardon, par rapport à ma propos, au Kouloutou Félix Wazé, on a les salamatés. On a les salamatés qui n'ont pas Koffi Olomide, qui n'ont pas libre, on a les salamatés. Comme on a échoué. Kouloutou Félix Wazé, on a les salamatés, on a Koffi Olomide, tout c'est caillou, parce qu'il a pris milieu à visa, on a les salamatés. Ce qui tata mobimba, ce qui a 60 ans, ce qui a combien d'âge, a commis vraiment un niveau à boisser que ça sonne. Ce qui est à sonne. Donc vous croyez que quelqu'un qui est comme Koffi Olomide, vous imaginez l'espace. Quand vous êtes abonné de septembre, Koffi Olomide a signé combien de contrats? Aza actif na côté musical ndengeni.
Donc, le 20 azobeta, le 26 azobeta. Peut-être avant tout comme le 26, contrat vous sous bima. Mais il y a moutou. Oza malam, oza mayele, batouana bamona kote ndegeni. Même ba club ya miki ya Kinshasa, ba benga kote parce que nzembo ezate. Obete la bangoni. Batu ba fanda 1 heure 2 heures de temps pour ba yoka nini ezate. Complexe. Ya makasi et c'est la délivrance pour complexe wana ici là. Félix Oazé quoi. Na noté to vanda na légende ya musique moko na biso Koffi Olomide. Toujours par rapport à date. Pour Bochaki même jour dans son excellence monsieur l'ambassadeur Maître Gims que toujours c'est quand même parce que jour nous a conseillé considérer un Maître Gims que ngana Koffi Olomide c'est quand même ça la matin. Félix Oazé quoi okiti na se makasi na ndenga mabete vie nanga okiti na se père nanga okiti na ndenga se ce qui musique ya Congo bokene nango boyi okokelo kote parce que tant on ngoko ça la polémique na Koffi Olomide et c'est le cas na minute oyo Koffi Olomide a ça la expérience azo clôturer livre ya oya sali na Afrique oya sali na monde azo clôturer yango avec succès aza ko continuer pour épater monde. Vous imaginez billet $100 à Kinshasa, billet $300 à Kinshasa, aza ko continuer pour épater monde. Ata ceux qui te dit que ça l'est fort tu vas bêta li solo kana musique et simba li soute parce que c'est déjà tard. Ni yango osala parce que okoya na monde wapi. O balio ba ozela balio baza banani. Ezaba ba Fali, ezaba Ferré, ezaba Inosbi, Fabrigaz, ezaba Wata. Na yango kotikelo nzela oleka parce que mopo waza kuna bango baza awa yoza awa na kiti siyote. On a zolo ba ezana plan musical. Bango baza awa mopo waza kuna yo oza awa. Nan yango kotikelo nzela na bato na classé place wana ke leka biso totala ndenge ozoleka déjà bato musuna otanga basi ba tracer chemin na bango na niveau international yango na lobby jeune leader azokita na Wakadugu le 19 jeune leader akita na Wakadugu boy yo penza okiti na Wakadugu bayambi yo batiki jeune leader parce que muto yebi yo kuna zate boni complexe makasi boye papa na ngai complexe déborda complexe zanga tina complexe zata na tina te déposer moninga na mobali déposer moninga na yo mobali na ndenga mabete déposer moninga na yo mobali parce que eza juste te je vous dis la vérité eza juste te okozala jamais amoureux ya moninga na mobali boyete parce que wana eza sous complexe et comme amour papa on mérite life la vérité tout caché et bima libanda parce que makambo boto tala yo tolobi lambali ya tokoya te toya mais succès na base ndo ozwa te sala nde promotion zembone sani etalama point barre. On a Koffi Olomide sur la mine business, c'est-à-dire c'est dans ma promotion, on a plutôt combien, faut que on a ma promotion point barre, sur la raté pour nous c'est comme et puis on a mis placé pour na c'est comme battre na Koffi Olomide, la génération Koffi Olomide, la génération na Yote, non na yamba Yote la tala niveau moto azolo bakenaza mayele amikitisi et puis en public. C'est honte pour la musique de mon pays. Et vous-même, quand vous regardez Félix Oazé, quand vous regardez Koffi Olomide, et j'espère bien qu'il y a beaucoup. Ce n'est pas seulement abonné dans l'agneau sur Bazaka, fan Koffi Olomide, tous en a griffe, tous en a gaulois, tous en a batukaka basepeli jika baye basabonné, bamsusu basepela na bango na mopa ote na ko juger binote. Mais bino moko tan bozo tala sans ko juger mutu.
bota la Félix Oisé quoi, bota la Kofi Olomide, est-ce que beaucoup vous comparez moi? Kofi Azan Zambete, Kofi Azan Amabe, mais na plan professionnel, Kofi Ana Moto Kokani na été. Ça c'est la pire vérité. Kofi Azan Zambete, Mabepe Ana Mabe, to lui pe que place au pas wana défaut. Mais na plan professionnel, mo pao ali na mututi obako kananayi. Papa tika kozala amoureux ya moninga no mobali. Omoni tango exa ko betaka lisolo ya mutu tantan. Atata mo bozaka bo solo la te avant kaka yendo zaka na bilobela. Na kolobi saka yete ti satana ukita. Ngai kaka ti tomati na lola satana tomati likolo satana lobisibisi. Olobaka na epona lokoso e bambisi. Yo wana mawelisi. Kaka yomoko kandengo yaki yomoko bendani complexe. Ozala déjà complexé à moninga no mobali depuis libumu, ce n'est pas tout gentil. Attendez tout ça la musala boy bandeko. Oyebi ki ate. Ce qui déjà bandi ko lula moninga no mwasi to mobali o bosara ni musala moko. O bandi ko lula wana sima ko lula ekoya complexe. Dans le vide mutu bozaki ne bien te omoni mutu abendani. Dans le vide mutu bozaki ko soane bien mutu abendani. So otunye soit à inventer lisolo, soit à okosele makam. Ote na yoka ke olobaki ngabwe, c'est faux à inventer en lokuta. Likolo ya ko imaginer makambo, okomi ko kosela. Légende, mutu azana tante, tana yazo lekisa ngona musique tala. Même bato tozoloba, ba baby si musique. Mais côté professionnel, baza ko se concentrer na musique na bango. Tika distraction na monde musique. Moi na mboka Félix, ancien écrivain raté. Tika distraction na musique. Se concentrer na makambu ya kokoma. Ce qui est simité, tenter chance na yo na 2028. Occasion s'améliorer kota na politique. Wali na ba connaissance na likolo, ba kosunga yo po mata likolo mbeba ekote la yote. Mais côté des actions, libérer via musique. Merci beaucoup mes étoiles. Tokutani mbalasima. Lobi tozana live na jika na biso à partir il y a 20h heure de Kinshasa. Toza la connecter biso nyoso, toza la brancher, mutata mon côté à s'éloigner na projet ya mopao mokonzito projet ya ba musicien nyoso otolingaka. Tozali connecter et cimenté. Olbengi jika nazana besoin de promotion, nazana fondation, nazana maison, nazana ONG, nazali na eloko moko osengelo salelanga publicité na kosalela yo yango malamu mingi. Numéro na biso ezali wana, contacter biso tokobenga. Ozali l'événement olingi jika akende ko couvrir événement na yo toko ya pe toko sala yango ekozala kitoko makasi. Tozakaka pona ba musicien te tozape pona bino, pona ba événement na bino makamu na bino publicité na bino eloko nyonso. Ozali na maison libanda mboka, ozali pe artiste musicien na noyebani te, ozali na besoin monde de musique eyebana. Yaka kokutana na biso, tokoyeba ndenge tokosala, tokobenga pe bandeko na biso, tosali lisanga bonganga, po ete mokili eyebake ozali. Tokutani mbala sima. Bye bye.